Bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend nyonso bozwami na pesi bino bambote na kombo na Yesu nzambe na lola bomba pe abatela biso. J'espère que la famille toza bien, tout le monde toza bien na Afrique, na Europe, na Amérique, na Asie. Na pesi bino bambote babone a Noela TV, balanja Noela TV. En tout cas, nzambe abomba biso ba weekend na biso pe tozokota elamu. Balanda Noela TV, ba commentaire na bino pe esalaka biso bien makasi, epesaka biso courage po tosala bino susu, ba video na biso, la famille s'il vous plaît, bon partagez, surtout bon partagez, na pesi bino bambote Ida, bambote bisika nyonso bozwami, Galiana d'amour, ba bisou, Mama Anna Tengo, bisika nyonso bozwami, basalamu, en tout cas, bino nyonso bolandaka biso, la chaîne bino nyonso bambote nzambe abomba pe abatela biso. La famille yako kamwa oyo ekomeli Jael Show. Ekomi pe show lokola kombo na ye moko show. Jael Show. Yo bano mono on dirait que yo moto kokitisa internet oyo. Ata balobi ke ozo défendre artiste na biso. Bandeko ye moko artiste na biso azalaka mutu moko ya respect. Alingaka luzitu. Mais au lieu de défendre artiste na biso na ndenge ya bien, ozo yaka kapo obana ko finga papa oyo abimisi artiste na biso Fally Ipupa. Bandeko yo kanisi nini yango penza? Obando kanisa nini ozo ko panza ozo ko sala nyonso balobi ke muto abatami alekio na mayele. Ozo ko finga Kofi Tongo pokwa butu moi. Bazo tala yo, bazo tala balobi tala oyo azali na lokola o azaka ka ngungi o azaka ka eloka bokosala ka boya ke kweya. Siko yo wana okomi kolela, siko yo wana koko sasa pardon bandeko. Bosala ngo bosala kana kwito bio eza nini? Jael Show. Yo za ko défendre artiste na biso, défendre na ye na ndenge ya bien, na ndenge ya respect. Ozo ni chimutali boma, ozo longola bilamba na kata ya internet, na kata ya television, yo na bana, yo na ba parents. Bana na yo mukolo bako mona mutaka na yo ozo longola bako kola. Oya liboso ya mobali ya koli déjà soka 12 ans, soka 14 ans bandeko, az déjà koli. Siko oyo ozo lukela bango mbongo na manière ya boye. Vraiment Jael Show makamwa soni oyo. Obano kanisa nini nango, koza likolo be oza na Europe. Ata oza na Europe ango, ofinga bongo, okofinga batu bongo. Responsable lokola Kofi, artiste na biso ya munene ya mboka na biso, ozo finga ina ndenge nyonso. Ata bobimaki ndenge nyonso, mais ezali vie na bino privé. Mutu aye kosenga oke yo kotia na réseaux sociaux azate. Ezalaka ba sentiment na yo. Yo kenda yo kuna kolongola bilema, mutu atindaki yo. Po yo bimisa mutakala awa soka za na sida, seke yo poza na sida ana. Jael Show. Oza mama ndenge nini? Mbongo wango balobi ata balukaka mbongo wango na Afrique boza na pasi yango. Ozo luka mbongo wango na boye na mitu ya bato na kofinga. Siko ndenge ozo finga bongo po Fally asa nini? Aloba ke non, ozo défendre na ndenge bien. Non, défendre artiste na biso na bargima moko. Ozo mona keza solide ya bien. Ozo défendre na ndenge ya respect, na ndenge ya bu papa oyebi kaza père de famille, azali na bana bakola. Mais yo non, ozo neti mutali boma, ozo kufinga, ozo mona teke ba responsable pe bazalaka batalaka, mais non yo pona yo ezate. Po yo ozo mona ke Fally na Kofi bazo yo kanate, bazalaka na ba crête na bango, na ba rando na bango, donc yo oya okotisa Cindy yangote, okotisa mama Mia yangote, mutu akufa na mama batase akena na ye. Mais yo okoya obandi ko finga, obandi ko sa n'importe quoi, nyonso wana nini ngoko, parce que Fally amona ke non, ozo défendre na ndenga bien. Siko ekweli yo, babimisa yo kasi. Babimisa totala kasi. Yo wana komo la susu ko singa ba pardon bandeko, na kotiela bino quelque maloba oyo, bazo loba bandeko Kofi, ake plus loin pe azoko sa ndeko ya Kofi soki ya kompa soki azoko tepe na kati alobi ke turo yo Kofi mutu azoko lia yeye mutu asa na liste. Bandeko zoki le plus loin, c'est pas gentil. En tout cas, bozo na tela bino boyoka.
Amambe ansezera nanu. Boyoki bandeko. Boyoki ya Kofi akwempa soki akwempa. Donc Jael Show alobi ke turoyo Kofi azoko bomande ndeko na ye wana akwempa wana. Jael Show ozo loba eloko ozo maîtriser nango te, ozo loba eloko oza nango na ba pref te, tozo yeba te eloko ni nango ezo kosala yo mokusa po o simba oyo okitisi yango te, okende awa yango te, nini yango nyonso wana eza nini, nzela poto ngo po kaka fali amima ona poto yango olie okende na poto yango na ndenga calme, no, olobi kaka ke nakende kosimba mopao, nakende kosimba famille na ye. Donc po fali amona ke no yo pensa uzosala musala malamu bandeko siko yango wana bakangeli yo balingeli yo bule oyebi yango te makala kozokende makala mama nanga sikoyo bana na yo donc olesaka bana na yo mbongo ya masumu bomonga mabeboye ya mitu ya bato ya baartistre ya bato ozoya po ofinga bapesa yo mbongo kende kolesa bana no mbongo ya mabembo nga masumu na ba mama na ba para na yo makamba soni boyo mwana diplomate passeport rouge babimiso totala kasi bandeko ete ya bino ba oyo nyonso bosalaka buzoba bona kati internet en tout cas na lobaka ngo chaque fois maintes fois ceux qui osali émission na ndenga calme ozopesa ba conseil na ndenga calme est-ce que bato bako suivre yo te bato bako landa yo te ke non azoloba na ye normal malamu omi panzana omi loba ka bamona kete Jael Show azoloba bien Jael Show azana succès bazoko bwaka nyonso wana bozoko bwaka lango ke carré ke Jael Show aleki mutu moko na succès Jael Show donc bazolinga kotanga kombo ya Karine Mokonzi baloba ngo kaka neti kaka mais or que tozo yebango déjà basalango tala sikoyo est-ce que Karine akomaka tina niveau oyo asala kama kamba soni boy ozo finga bozo longola na bilamba
ozotala pe te ke oza na baparent oza na bana oboti oza mama ya buzoba boye lokola oyo Jaël Show franchement azalaka te ozoko défendre artiste na biso défendre artiste na biso na ndenge ya bien asa artiste ya munene na kati ya mboka na biso azosala fier mpo na mboka na biso par-ci par-là bisika akendaka na Europe na Asie na Amérique akendaka na drapeau ya Congo sikoyo mutu lokola yo boye ozo défendre artiste na biso na nini na buzoba boye vraiment Jaël Show kende kolia mbala na prison kuna makala kuna kende okelia vungule babengaka soki vungule ezalaka soki madesu basangisaka na masango batokiseli bino yango bole kende kolia yango kuna paske oza mama moko ya zoba Jaël Show ata balobi ko oza munoko yango yo ozopelisa moto yango na kati internet bandeko sala yango na ndenge ya bien défendre artiste na biso na ndenge ya propre défendre misala na ye défendre ba valeur ya artiste na biso défendre ba Coran na ye défendre ba Coran na ye oya azokozwa défendre musique na ye ekosala bien défendre belela bato basomba ba billet bakende kokota na arena donc ozobelela ndenge ya bongo mais non yo okotika ngo okotisi artiste okotisi mwasi na ye okotisi mama na ye okotisi bandeko na ye okotisi donc yo osangisaka tout pour mona ke Jaël Show azalaki na kati ya kati na ndako ya Kofi donc Jaël Show alala na Kofi Jaël Show alia na Kofi donc mona ke Jaël Show ayebi ndako ya Kofi nyonso ba betolo kama boko Jaël Show ayebi koloba Jaël Show mais oyebi te ke yo moko ozomi kota na kati ya piège sans le savoir siko yebisa ngai fali popa azana makambu ne ebele na moto olingi nini yango donc atika na makambu na ye oyo ba concert na ye donc aya kola nano Jaël Show oyo abando finga Kofi tongo pokwa après Kofi akoloba nini boloba bino moko dabo bazalaka dabo mbutu kende zonge kende boy ata balobi ke fali popa bato akipaka na yete kakipaka kokolo donc cela veut dire oya kongindisa bango susu ou quoi olingi nini Jaël Show défendre artiste na biso na ndenga bien défendre ba art na ye défendre musique na ndenga zobeta ekosala bien osala propre mais yo ozo défendre ko finga ozo défendre ma finga ezo mon on dirait artiste na biso fali popa mutazo tinda yo ke kendo ko finga ka Kofi boye kendo ko finga ka mama mi yango asi akufa na ye déjà ozo kende plus loin bandeko bato apesa ko conseil bazate ke non eloko boye ko koloba oyo boye ko koloba te Jaël Show eza nini yango bafuta ka yo nini yango mbongo ya masumu boye ozo kende ka pona ko détruire milimo ya bato ozo kende ka pona ko détruire susu fali yango na Kofi yango ata ba yoka na kate mais yo du fait que zo mona ndire oza neti fali azo kotisa maloba epai na yo po obana ko finga yango na kata Kofi Olomide bandeko yo wona zo kende makala na bino boloba ke Karine Mokonzo za la kana respecter Karine Mokonzo afinga ka est-ce que Karine akomaka na ba niveau oyo afinga ka boye bandeko to za la quand même bato est-ce que Karine afinga ka bato boye lokola Jaël Show ndenge zo finga non Jaël Show olekisi kende ko lena vungule ozwa nanu leçon osenga na bolimbisi ndenge bomesana na bolimbisi wana na ebite soki nango esala kabino après soki bokoti kuna ale bomani kolela kuna obani kosenga bolimbisi babimisi bino soki nga bongo nakotika yo kuna mascotte na yo yango oyo obetelaka tolo mascotte na mobali na yo mascotte wana aya kobimisa yo abimiso na buzoba ona ba bêtise oyo soki ngape na kosundola yo muto bonozela ke comme musicien ozo yemba banzembo na yo yango osundola okomi ko yo kofinga ka batu na kata ya télévision kanso bazo betela ko maboko Jaël Show oza mama oza mwasi exemple nango opesa na kata ya bana na yo congolaise pourquoi tu bobimaka ka ba bozo bimaka ka ba inutile na kata ya société boye pona nini nzela poto ngo isala kayo kwiti bongo
Yo kasa ta ozoko loba bongo ata fali pour panga linga benso na poto. Na ba bêtise bongo ko mona bongo pe ko mata pe sous parce que on dirait ezali fali mutation ko tinda yo ke banda ko sala ba bêtise boye. Or que kuna pe to mona fali pour pango ayebi na eloko kutu même pas. Ayebi na ete ononso yo zo ko finga ka pourquoi bozo fingisa ka ba mboka na bitso boye pona nini. Hein? Basa ba artiste na biso minene lobela ina ndenga bien défendre na ina ndenga bien pesa ba conseil na ndenga bien mais botika ko finga siko lelo to kotala yo ba parent na yo ango na passeport rouge ango ba diplomate ango baya ko bimisa o comme si ko lela so ko singa ba bolimbi sike na osala ngo sote na yibite nango ba no tindanga non nano lobi ango te parce que bolobaka bongo okozongela ngo baninga balobaka nazo finga boye naza na mboka libanda comme na Europe ezalaka nango mboka démocratie ba simaka mutu bongo te balandaka pe mutu abongo te mais non oza na kati ya mboka ngo na mboka moko kutu na bato ngo oyo ozo kofinga ba kwempa ngo wana baza na mboka ngo wana kofi ngo ozo kofinga baza na mboka ngo wana sindile kera ngo pe ozo kofinga baza na mboka wana sindile kera ngo asalini soki mobali alingi na ye alingi ye libala ekufaka soki esimbi te na mwasi wana mobali ye moko a décidé que nazo nga mwasi mosusu. Où est le problème? Bandeko, bino bo comme ça kan loko nyonso boso comme ça ngo problème. Oui, to boyete eza matière bo lukaka, bo pesa ngo comme matière. Mais ça la matière ngona ndenge ya propre, ça la matière ngona ndenge ya bien. Jaël chaud. Donc comme oza chaud, donc kende pe makala pe na ndenge ya chaud. Po été ya yo na ba o ba bete la kay maboko, bo kende ko bimisa ye. J'espère que fallait poupa akokota ngote pa pour des gens fallait pour passer dans ma camboune et belé à kosala à kosala pina tante à Rolanda Jaël show. J'espère même pas Rolanda été parce que j'ai joué ça la kaba bêtise et belé azo beta ba bordir azo leka autoroute na ndenge moko ya liboma orke il faut ko yeba ke muto nazo défendre aza muto mukete muto nazo défendre azali artiste ya mboka na défendre na ndenge ya propre. Parce que bato baroye baka ke artiste mutazo tinda yo Jaël mais tellement mutu na bino soki boti yango côté nini soki ba peso moi $100 ou bien $150 au moni netika ke o komi millionnaire mo orke ozana yo na eloko te ozana pena eloko te ozo luka du fait que o luka ko tinda pona bana na yo ba luka ko sombela bango eloko ko lia mais o ya o mi pensa on dirait ozana famille moko ya riche on dirait bozana mbongo on dirait ozana so bozala ki na mbongo o ki nzela poto na yo moko non oya potro yo moko calme po na zo mi diembe la kana sima fali parce que ozo yeba ke la sima fali soki na diembeli akoyo ke la ngama wana okende poto mais siko défendre na ndenga bien siko lelo omoni balobi ke bande kwa kofi nyonso basari namba o basa na poto balobi niet muta ko bimisa yo azate makamba pardon ezate bobo ya kutu pardon wana parce que akozongela ngako loba ke non bokima kiye alobi pardon ka malama botika ye pete botika ye azala kwa makala wana akende kolia vungule wana kuna po ete ya ye botika ta inene ata 2 ans afana kuna po munoko wana esila ye munoko eza bien ozo loba na yo bien mais loba na ndenga bien respecter musala ya bato basalaka avant respecter yango respecter artiste biso yibaki non basa mukolo ata oleka ki na nzela ya ye kofi bosala ki bolingo na bino mais garder yango na bino mibale ke oya nango na public mutatinjo ke ya nango na public azate mutatie mundu ki ke loba yango azate yoza ya kofinga yoza kopanza kapo fali po pa mona okare non oyebi ba vérité ya kofi yango oza koloba ngo non kende kolia vungule malembe na ndenge ya bien bokanga ye parce que ete ya bango ete ya yo Jaël show ete ya yo en tout cas po ozo kende musika ozo tout abordir makasi eza bien te bana mike batalaka yo ba responsable batalaka yo bazomona ke fille ni nango aboya azanga tina boye respect ezate manière ezate azoke na des ordres ofingi magali lo mama neti okufa
neti magalo mama aboma mama na yo papa na yo ofingi na ndenge moko olia na ye sani moko te botambola pe longo moko te me ofingi magali lo mama aza na poto yo kuto za na Afrique poto ngo kuto mona ngo te me ozo finga magali na ndenge moko aliboma magali soka azo ko défendre bana kuya ya fali epupa où est le mal où est les valises is that normal yo pe défendre na ndenga bien magali azo finga olengo yo finga rate oleki si magali azo finga te magali azo défendre intérêt ya bana ya fali bana wana baza bana fali lelo ata fali azo lobana na bana ete mais un jour problème soki fali ayoki problème ekweli mwana ye keina fali ata alobi kakipaka kokola wana akokipe yango bandeko botalaka biloko bozoloba akokipe paske makila ya fali na ya bana na ye ekoganga na nzoto afali ekoningisa ye ata koloba ke non akotala te akotala bandeko bolandaka sambla wana te bolandaka sambla wana te yo fingi magali ozo kofinga banda soki ti wapi ozo kofinga te bandeko ata azalaki enemi na yo okokontrole maloba okoloba otali olobi ke te aza ndeko na nga mwasi ona kokoloba te mais non bino bokontrolaka te eza mabe Jael Show kende nanu mwa makala soki eza nde bongo bokende nende makala po azwa na mwa respect ayeba ndenge ko respecter bato ayeba ndenge mutu avivraka na manière na ye wana te eza neti manière moko ya nyama donc bokende nanu kuna muke akende kolia na mwa vungule en tout cas la famille nazotika bino bo like vidéo na biso bo s'abonner bo partager la famille ba partager ça la biso bien eza pona bakamba Jael Show il faut akende prison pour alekisi kofinga elekisi soki botika Jael Show bo mona ka munoko wana ndenga zo kofungula bozo mono ndire munoko ngubu ezo fungwa mandenge ezo kofungwa wana ezaka mafinga ezo kofungwa na kata munoko Jael Show en tout cas akene nanu kolia vungule peut-être ekoko changer muke ekoko te aye muke merci la famille nazotika bino vraiment la famille to partager to s'abonner to like to aimer ba bisou ba onyonso ya biso ba bisou ba onyonso ya biso vraiment commentaire na bino ça la biso bien merci bye bye.